babonné na bango pe parce que babonné na bango pe batala biso balandi nyonso ya Châtelet la Star au bolingaka biso ya Châtelet la Star TV au bolingaka biso au bolingaka la maman. Je suis là de retour ma prime mon métier mais si ko na zongi pour la bino to me campo ko so la maso na biso de tolobaki ya bolingo yango tata bolingo yango mama ya bolingo yango nde esalaki ngai na yo tobotamela na bolingo parce que sans bolingo mobulu. Merci à toi Nda Maëlle l'Africaine pour mon papouche, mon partenaire au fils depuis qu'on est rentré. Vous allez toujours pour nous conseils, pour nos encouragements et puis pour nous bénir dans ma toi qui est là Msuna Salate. Merci aussi à toi Adolphe Mbo de Messieurs 001 de State. Toi si tu es là pour moi, hein. Merci à ma grande soeur Pop et Nancy. On a vu là depuis Mélin et pour ça merci. Ma soeur n'a pas bien ma maman, hein, ma maman mingi le ma maman. Ma maman est, nous voulons aussi vous na maman, ah, maman. Mobali na yo azo bima libanda. Azo lada nini. Point d'interrogation. Je vous avais dit, je vais parler un peu bilingue dans l'émission Nanga et sans tabou parce qu'il y a mes abonnés qui sont au Cameroun, qui sont en Côte d'Ivoire. Ils ne comprennent pas bien Lingala, donc nous voulons parler un peu bilingue pour plus de compréhension. Mais comprenez aussi, le français c'est pas notre langue, donc ceux qui voient qui m'ont dit Bako et Salami, comprenez. Voilà. Aujourd'hui nous allons parler de maman. Pourquoi les hommes sortent souvent dehors chercher des autres femmes, chercher des autres maisons, chercher des autres hôtels, chercher des terrasses, des par-ci par-là. Pourquoi? Nga na yebi ba koko na biso to pe ba maman na biso ba ndor lo ba. Ndako ya libala ezali de refuge. Il y a papa, il y a maman, il y a bana. Mais lelo lieu de refuge ya ba mibali na biso ya ba papouche na biso de to benga bango, ba kukune na biso, biso pe ba nounou, biso pe ba doudou. Il y a pas doudou na biso et comme plus mingi. Na benter, na ba guest house, na ba par-ci par-là, na ba 5 étoiles, na ba nini. Bon qui mani nanda. Mituna, nga posa ba question, maman mituna. Oba no ki mani nanda. Aoki mayo, aoki mabana. Aoki mani. Point de tout, parce que nano mituna ta. Mituna conscience na yo, mituna propriété na yo, mituna ndaku na yo. Oduba, mobali nanga azokima nini. Mituna pe nzoto na yo. Parce que nzoto nde yango babala. Babala vraiment c'est caractère, babala vraiment ti. Babala ka premièrement nzoto ya mwasi. Po nzoto ya mwasi nde yango me mazeni, nzoto ya mwasi nde yango epesaka bilengi na papa, nzoto ya mwasi nde yango epesaka ba fruit famille kola. Nzoto ya mwasi. Yebisanga siko yo obala ona bali caractère, obota na caractère. Orolala na mbetu na caractère. Bana no yo sepela mes enfants, mes bébés, mes loulous, obota bona caractère. Non, obota bona nzoto ya mwasi. Tant bosangani na mbetu, bosa couplé comme on dit. Vous faites de rapports sexuels en français. Yangonde et Salaka, Bolingezo Kola, Bana Bazobotama, Bafoui alors Bazoko la famille, Pesosanini, et Zako s'épanouir. Mais quand on a dit que nous babala kiyo kakapo, au vanda, nous comme moi c'est ma yele makasi na katanda, ma yele nous sommes na l'université, au bimson na katanda, ou makasi na kotanga ba bibliothèque na katanda pour tanyoso. Makasi na kokota na ordinateur, makasi na kotala ba série télévisée, makasi na kotala ba film nigérien, makasi na kotala ba théâtre. Mais est-ce que vous avez makasi na mbetu? Est-ce que vous avez makasi na propriété à mbetu na yo maman? Bituna, mobali nazo kimela nini? Aoki masola ba dra solo makasi. Bana bazo matela ba dra na moi. Bana, Popinoka bana. Oh bana, les enfants. Les blancs aussi ont des enfants. Mais pourquoi leurs maisons sont toujours propres? Bana mindego ba boulot hein. Bana mindele ba boulot ba kalamouche.
bana mindele tomona bango ba film tomona bango na ba documentaire baleki bana biso te bana mindele baliaka ba chocolat bazomata ko ba mbetu mais okomona kaka ndako ya mondele c'est toujours propre parfait solo okota na kati ya ndako ya mondele boli oyo ndako ya mondele mondele te en Afrique ne vous en faites pas ndako ne ezalaka kitoko pourquoi parce que a une importance il y a propriété na libala a une importance il y a propriété na kata rapport sexuel a une importance il y a propriété na mbetu comment mobali na yo ko mata na mbetu asimba bo mabele et ben nini mais na ba 5 étoiles pas ça qui ndaka mabele za raté a commencé à comparaison pourquoi les hôtels oui et je m'excuse pour les hôtels oui mais yo pe maman ko ça ndako me comme hôtel oko kimisa mobali na hôtel comme na ndako bi ndako na comme hôtel tokenda hôtel tant tozaka ba femme célibataire tokenda hôtel to mona ba luxe za na hôtel na ba chambre to mona ba décor nyonso tout o ba sala na ba chambre so pe tokota ba internet lelo na mona technologie na ça lelo internet tout le monde la so nyonso robeta na internet total ndeni ba musambe ndeni ba sala décor ndeni ba tsaka mo ba minda ba jour zo pe na mo mukina pembeni otina mo otin chambre na yo et comme chambre d'hôtel quoi parce que mobile no temps sous la na lix one à part que comme sa chambre lix yo me peut faut comme lix maman kala bas na toucher ma pomme et maman maman il faut me comme ça lix na meto tala basa libanda ba makasi basa libanda basa maka baba kande mabe ba tongola nde mabe ba bonsa vache basukwa na maya malili basala boy pour kaka ton mobile no roya akamba atikala mais yo moko peta o bon simbeto osali chambre na yo chambre d'hôtel comme ça peut nzoto na yo nzoto d'hôtel parce que biso to kota hôtel to yebi tant to za ba jeune fille tant banana no vina no ya moi chérie obana ko bonga makitoko pour que hôtel beaucoup tana mobile mais ce que lelo bali ba tio na ndako comme ça peut chambre d'hôtel comme ça nzoto de luxe comment yo chaque fois mobile no sera abîmé chaque jour donc ça la constant yo moko de lundi au dimanche ce mobile na bimi et ta coûteli atikele liyo yanga okuteli na yo soka tika ki ona buchafu aya okuta peka timo imobimbana osali musale osali nini osali akuto peka buchafu jamais mobile bima tika ondenge mususu akuto ndenge mususu impossible akuto ka olembe uti musala fatigué oui on dit ce qu'on veut pas. On est toujours fatigué parce que les femmes actuelles de ce monde travaillent. Bah si bah au sala, mais bah le péto au sala. Ils sont tourment au sala. Mais moi sur au sala plus té au bomanzoto parce que sur au bomanzoto au pesa nini. Hein? Comme référence c'est le bara pesa makambo za makambo. Hein mon boss c'est trésor ngango. Des post-it. En noir. Comment référence c'est le bara pesa makambo za makambo. Maman on peut trop na musala, on peut trop na business, trop na cop. Net na ba décembre, parce que ba bon manzoto na cop tout ça, nzoto et koufa. Oui, mais ton mari à la maison, tu vas lui donner quoi? Ah, Luka Libanda. Libanda non seulement ok Luka sexe, non seulement ok Luka plaisir, ok Luka malade, ok Luka bana, ok Luka ba problème, ok Luka ba kili, ok Luka kili con. Nous sommes tous là et qui pourquoi? Parce que oyeba qui peut entretenir nzoto pembe tunayote. Comment chambre na yo mo salibala biloko par-ci par-là. Sur la parfum à longue zo bima la chambre te. Maman. Papa ils ont quand même bon mobala cadre. Mobala moto munene. Mais yo ba dra na yo ya mbeto échange ati au moment où quand la dra na wana ngeli wana ezali rien ya nkati ati
faut me décorter ata anakini bano ekoma okoti bano badra bano eza kitoko sukolo repassé baté doré na ata 4 5 na mbetu na mike na minene décor aussi batram sokangi ubani kosala ba fantaisie mo fleur mobala kuta peta ba fleur na mbetu comme soupe mobala bimi boy aller na retourner boy akuti otelema fleur côté ya lanaka bolingozo mata donc bolingozo mata du jour au jour. Mais les lots basi ba mako kiti sande to ya bolingo et pas mibali na bangwanda basi pe libanda kuna baso batisa na bango to na mibali na biso ndako nsongo la phénomène en to lo bakaka parce que toza basi tozozwa pe to pe ba toza pe ba pandisango tozozwa pe ka ba information de par-ci par là biso pe to yaka liboso caméra to lo baka to le mbolo bata tolobaka ba ope baza mato ya koyoka nde ba l'église ba yoka ba ope baza bona mato ya koyoka te ba finga ngalo bakuna yo bala pour que ça soit conseil yo zela mko bala et ngom ko bala na sala jeté et na sala jeté et na sala jepoani pour na yebo de libana dezala na sala jeté na tika tante na tika ni na tika yo kuyibi poani na tika ngungia ko tata olekate bokasi ndi banzoto makambo nyonso nazwa na vie nanga pratique nango ezaka nde libala yebisanga babokoli yo baboti yo balatisi yo na famille batangisi yo bakomisi yo mwasi ale baye bapesi yo mpo babali yo mpo kesala neti nini kuna yebisanga ndeti babala obongo batie yo na nda mpo sala nini mpo lakisa oyo nyonso tokende kozwa libanda oye nango pratique dans ta maison. Et ça te bina bomba ndambo basi mso babaka ngaso na Alexis ebele lo balanga o na sala trop na sala trop ko na sala to tende na sala trop ki trop na ngasiko na yo suksene na yo pour ça bilenge ba trop na nyoso sko bango sko libanda kuna ezaki un peu on samba bango mobile bato na kile na kisko o koti sko na ndako sko ya yo hein. Moi cameraman rande kita. Ce qu'on a vu rande kita na nga moko siko. Na mbetu na lamka na mona il a tourné il est là. Bébé bonjour. Bien réveillé. Ce qu'on chaque jour et ça goût ah non comment on se dit et ça goût je dis c'est fantastique. Hein c'est formidable on va ça. C'est formidable. Waouh. C'est waouh. L'amour, c'est très beau hein quand on aime quelqu'un. Quand on lui donne ce qu'il veut, donc on sait mobali makambo azo linga. Ya yiba osaka oyo linga. Ozo na boy. Nenda ma fête cadeau. Maman téléphone non moni ça va pas, elle a changé le téléphone. Chati na moi machine oyo komi ya kala. Moi ete zo calé souris boy, souris zo calé. Ah ti na otindelo na bakoli mo bezo ya wana. Ezo ya. E boss nanga boy. Bazo changer moi ba matériel, on s'allait ti caméra micro zo déranger ma casse. Ba micro zo déranger nga. Donc pour moi, nous avons changé le matériel. Nous avons changé en 2020, il faut mon matériel sika, mon caméra sika, mon trépied sika. Pour me saler ça, m'a toujours kitoko. Donc voilà, il faut m'armer à kitoko. Le quoi l'amour c'est beau. T'as dit comment amour. Ça sonne bien. Alors faut les rappeler bien. Ils étaient bouchafou kaka. Ma comme nous sommes ma casse, non, maman sois douce. Sois bête. Attends, pas pour ma casse, mi lembi sa kaka. Mi cha yo mo mi cha mi carbonato lemba. Il faut lemba. Moi c'est banda lemba. Yo lemba dende ata yo mo. Oh, ngana lemba na ngai. Ngapi na suna ko nanda. Comme tu me sete mama libanda. Yo peza libanda ngapi na zala kati ge. Yo ko no tire mai moto ngapi na tire mai moto. OK ko no tire poudre ngapi na pas les poudre. Non c'est pas j'étais. On a mis les Thompson kuna ngapi ko to ndunda. Aki kuna soka leki soki nini ngapi kotona na osala jete oye kotoko tu ndako échanger ça c'est ma maison ça c'est ta maison échanger eh ba ko changer ka bongo et ça le va trouble hein comme ça pour comment na libanda et paniquer hein papa bébé